ingeta yenge keno na biso banso bandeko baindo ezali pasi tata mokela lobela baindo na ulenge kani makambo ezoleka tozomona na misu kasi tosali semblant nayebi te mato ekangami to lolenge kani. Société monogamique, ça veut dire moi si mon combat la société oyo beaucoup de problèmes. Société ya botaka, ya ekobo. Mais société polygamique, société oyo mbali moko basebele, la société ya protection ya famille. Société ya respect ya famille. Omoni? Donc bandeko ba pasteur ba christianisé, lenge ba obela ka molimo ya Christ Jésus o babaka bolumbu na kuluzu molimo wani kutika bango mitakala. Donc, on connaît l'arbre par ses fruits. Tozonge la fumu kimba mu abatela nzoto. Pona biso bande bongo bani ya respect ya botosi